Oyoka kaka ozana poison okozela to lukaka ba aide po oya okufa pe dango suite oma ba biloko ya poison to kamwa te présent elombe azo yango 3 fois Nasalini Nzambe apesa ngai talent apesa ngai don amosala ngai théâtre na bundanaka ndenge groupe yoka so ezali ndenge na bundanaka na famille na fi na ngai nasali nini so déjà mutu azwi likanisa osala mutu mabe aza déjà sorisi aza ndoki ocomprendre 8 mois nyonso nalekisi na ndako ya maladi nazwi visite ya bapapa te ya bacollègue na nga mosala te me naza na esengo ke komona bamama basi na biso association ya basi na biso baartiste et comédien baye lelo korande nga visite ayi kosala te sa poison bamoni ke eza yango nalekisi asaliaki yango mpe pa place moko te na deuxième fois nakosala yango epai ya ser na biso mona bandal abandi ngai traitement kisi apesaki ezalaki mpenza faible esimbaki te eloko nazali non tant toye epai ya troisième personne ye epai ye asali teste na ye aconfirme ke non ewumeli mpenza edétruire makasi oyo babika déjà oyo basala nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse po abikisi nga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki ekangi nga nazolala te ezosala pasi tina mokongo moto ezobima ngai kolia madesu pasi babilo mosusu kolia yango très difficile depuis papa Moïse abondela mpo na ngai nazwa kimia nzambe ya papa Moïse asaleli nga minene abikisi nga na estomac namelaka lisu pantomètre te nabwaka bapantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga Eko Yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko Yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga bouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Bonjour très chers internautes, partout vous nous suivez. En tout cas, avec votre humble serviteur, nous voici encore pour un nouveau numéro de votre émission Art en Vogue avec Miran Kiamvou. En tout cas, aujourd'hui, je vais recevoir pour vous un ancien comédien d'État Force, comme je vous ai promis tantôt, avec les mamans. J'étais avec les mamans, les femmes artistes et comédiennes. En tout cas, vraiment, Bazala Kiwana, tout cela qui n'a bango, Nalba qui n'a qu'au Luka d'État Force. Mais voici maintenant. Na luki d'État Force, na d'État Force, tout solo na ye d'État Force, na sala qui na ye émission moko pendant azala qui malade d'État Force, malade de Ranjakaye. Il était empoisonné, mais Dieu lui a fait grâce. Aujourd'hui, notre ancien comédien, il est vivant, en forme. Maintenant, le loto me kepeto solo na ye, guérison après avoir alobi kabiki, malade de sili tongato yeba
est-ce que malade yango akenda ça sous test ou comment? Je pense que yeyo azana droite nangai, yeyo azana droite nangai. Delta Force, bonsoir. Bonsoir Mira Kiamfu. En tout cas, merci. Nzamba komisama na moni osusu, na moni lengwe fungwami, nzote fungwami par rapport ndenge na yaki une autre fois. Boni sikoyo santé na yo parce que lelo ba mama bayaki kotala yo. Baye ko visiter yo. Ba se ba être comédien na association na bango. Ba lobi ba pesi enveloppe mais yebisa biso et les kindenganini malade pendant malade on a tika ki le moins 1 mois 2 mois bien passé malade ba traiter mon kindenganini banani ba tia ki maboko na moi mukuse oyebisa biso. Merci. Wani bino bolinga mingi ko attirer attention na ba enveloppe te. Présence ba maman lelo za ma enveloppe te. Premièrement là on a un plaisir que na 8 mois nyonso na lekisi na ndako ya maladi na zui visite ya ba papa te ya ba collègue na nga musala te o ba yeko asisenga bon na yebi te ponga en tout cas na lingaka na nga ko publier penza ba makamute etao na zalaki nango na linga ko publier te na banda ko taila ka nzambe mais na zana esengo ke ko mona ba mama basi na biso association ya basi na biso ba artiste et comédien ba yele loko rendre visite na moment où ça nga plaisir c'est normal biso ba papa to zalaka mingi ba s'en foutise to bois que ça ba maka mais ba mama bazana mitema ya bo mama bango ne ba botaka biso to biso pe to ka bani pa na bango yango na souciant ba mama ba bi ke ba ya kotala ngai ba ko lekisa ngo bongo te ba ye ko rendre nga lelo visite et ça nga bien et ça nga plaisir makasi. Olobi malade ça fait 8 mois zaki na ndaku traitement combien de temps? Traitement na ngai oloba na 6 na lekisaki 6 mois na bela kana kenda hôpital na zwaka na nga ba traitement ba maladie monsieur bande ko tungisa nga tantôt estomac et ça la pasi hémorroïde et ba yango ba traitement bande ko zwa mais idée ba test ba poison na ezalaki te après ba 6 mois nde sikoyo tant na yaki ko se retirer na bina kota retraite na ke retraite pa ba parent nanga bazana moi bazana chambre moko de prière chambre haute to yenga chambre haute ya pona ba prière ko kota pe ba retraite kuna babana zala kuna na bango ba parent nanga lokwa parent nanga za pasteur to zala na bango et puis pasteur nanga pe eva buka abandeko ya ko assister kuna na ba prière alors on a katia ba prière ndena kende ko ande sika révélation ya ki non il faut ça la test ya nini ya poison ndena yi ça la test ya poison ba moni ke za yango na leki sa sali ya on peut pas place moko te na deuxième fois na ko sala ngo pa ya serre na biso mona bandal abaninga yi traitement qui s'appelle ça que ça qui pena faible simba kité et le qu'on a dit non tant il y a pas troisième personne il y a pas y a sali test na ya confirmé que non et umeli pena et détruire makasi ndeye tango baninga traitement et zunga 2 mois dans 6 mois wana na 2 mois dans le gola 8 mois na lekisa ngo bongo na ba maladie nzambe ne mutasali grâce obi ke bakisi tozwaka ba traitement tozwaka traitaka mebi ki sakate mobi ki seza Yesu Masia donc ce nzamba linga ki te po déjà sina kendaki po na perdaki na connaissance na lobarate nini te mais nzambe lokola azana posa na toujours azana mission na yepa na ngai alingai kotika ngai te na kende a récupérer nga zong singa vie yango bo moninga lelo na zana bonne santé donc eleki déjà likambo ya ba poison en tout cas na ville province ya Kinshasa ça n'est de trop partout likambo ba poison partout moninga na bino susu ibutu azalaki empoisonné et puis bande konyoso ba comédien bande konyoso en tout cas na lingi bino mingi en tout cas sans blague pour le moment faut que ba makasi pour likambo vraiment ça n'est de trop yebisa biso un peu na ba moment ba nzo traitement
bato mosusu baportaki yo main forte quand même na baede oyo eza mbongo parce toyokaki ke ozalaki na problème pene ya mbongo makasi te. En tout cas nazwaki na nga aide te po namoni nde bato misusu bapubliaka bamakambo bamaladi na bango nga alingaki kopiblie yango epai ya bato te vomi eza piblie mpa nzambe ye moko azwila nga solution. Nazwaki na nga aide esika moko te. Ntango nabelaki nabengaki kutu fondation Mama Denise, nabengaki bato oyo bazalaka na charge ya makambo ya soins médicaux na biso esika mais oyebi ozalaka na Kinshasa obiki baka wana esenga alifo koluka kaka badocteur traditionnel bango nde moto batraita yango ngabi wi mais eza kosenga mbongo namona moya kolanda ngo ya te longue histoire koyoka kaka koza na poison okozela tolukaka baede mpo oya kokufa mpe ede yango ozwi te tositi bango batieli biso baterrain kitoko na maluku 20 sur 20 na 4 000 $ apa mokomi papa lopango okomi mama lopango awa toza na concession Toronto City toza na commune ya Maluku na ville province ya Kinshasa na République démocratique du Congo nde tozwi concession Toronto City après avoir kosala baétude nyonso tout ya immobilier foncier et tout na ya géo localisation tout pour que pouvoir kosala fixation nyonso concession ebandi awa nde okei ti bozomona baborne oyo à deux entrées, la raccourci à Makolo, na entrée Oyo, ya Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, de ce ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissou Ezali, il y a 20 mètres sur 20, ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au caméraman pour que vous visitez nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis vous visitez nous surtout, parce que c'est quelque chose à Moulaï. Donc c'est ça, mon est tellement facile. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a une sœur Cathy Munga, Nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais dobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau, balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32. Nakendaki bon. Bango basi maman première dame maman Denise Nyanke wachila biso déjà hôpital c'est 11 hôpital pour na oza traitement mais soin wana ezali pour na bango te senge ba docteur traditionnel. Ngamo na sala ki na effort ke na bunda ngamoko na zo soin na nganzo te za la normal ke yo lukaka ba aide pa batu yango ba ko elalela penza te donc na lobela kango te oma ba biloko ya bazo to kamwa te za batu misu pe bazongo ba loba iloko te ba publier pété malande soin ya mo soki na yebiso lelo ke présent Elombe azo yango 3 fois. Mais bah tu éviter. Non, ne me dis pas ça, non. En tout cas, bitango lobi na oki Mali na nzoto. Président Bandela, présent Elomba jango 3 fois. Kenda otuna ye. Ouais, bah bete yango 3 fois. Siko yo tala batongo siko yo ba bete ba bilo batu moko ya sérieux, bazana bango bien na batu nyonso. Tala beze lo meninga za. Play na mutu nyonso. Tala ngane na za play na mutu nyonso. Mais eloko abongo yo comprendre te tout na écouter na yeke no sane miso yoka alobela ngote pa kipango te alobela ngote mabeta mingo ngana bimisa po mona siko ke biloko nyonso ya koba so yo po ya ko lukanga na émission te ngana sala ngote ngalo ba ngote obimela ngai ka boye na émission o yeko sana na émission na yeba kiteke na émission yeko sala ngo kokota makambo wana ndengo kota ke lobamaki mais ko publier ngo tango ezali na publier yango te na sala yango te na tikela ngo ka nzambe donc to viva bongo batu misu ba viva makambo na bongo na discrétion et les causes hôtel nzambe po bilo musu pe soko publier yango lobi pe ba miso batu pe comme belé na mitema batu na ba sala yango ba mo luka na ndenge moko boya ye pene fucking mais le quoi to sala ka na nzambe ne mtebi nyoso non boti ko sala boy en tout cas boti ko sala boy soki ezaka ke ba poison ezoya na kota batiste comédien en tout cas yo muto zo kompoisonner batiste comédien nzamba obeta yo pourquoi tu n'as président Lombe ah de ta force tu ko ba na président Lombe daki empoisonné 3 fois en dehors à président Lombe loba te do ba misusu pe dans empoisonné pour na nini motema mabeti na niveau vraiment oh Jésus Christ Yesu ya cause tana likamboyo bandeko ba telemika kapona babomaka ba comédien babomaka bandeko na biso na poison président Lomba Salioni denta fata sala kioni ibuto sala kioni et puis et que sais-je encore ba sala kibino nini oh Yesu eza ma passe de ta force et là qu'on est prouvé pendant que maladie aussi dans nzoto est-ce que okendaki ko ça so ba test mususu bon na za suna batana ba test wana te pona za ngai lo na obanga te lokwa na za nzambe na bike nzambe ne mutabikisa ngai na ko zonga leta o na za te lokwa na za leta o déjà nzambe sasa linga grâce sala ngai ya ngolu na telemi donc nyonso wana ezana ngo mupepe ya pamba mupepa mulili so déjà mutazuli kanisa osala mutu mabe aza déjà so sa ndoki on comprend yango moni na ebisaka yo nga kolela penza na linga na ngai te na lingaka mingi na lia na mutoki ya musala na ngai yango na ko profiter na émission na yo na chaîne na bino oyo donc bomeka ko soutenir ngai na musala na nga na salaka. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Ces comédiens de ta force, Oyo, Azaki Maladaki empoisonné, mais Nzamba Sungé de ta force, Abiki. Merci beaucoup. Tokom na suke mission na biso, tokuta na bino mbalasima. Naepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo
mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu oh salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga nanga sambaka basaye. Yoka shishe nanga ye sambalo na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu kundela nga Yesu bisenga sanga lole nalemi biya pesanga kabela nga bisenga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalemi biya bisenga sanga lole lokota nga Yesu lokotanga Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu tombolanga yoyo Sawa fako sawa fako watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela Yesu lesamukatanga ye lesamukatanga lesa Alléluia chirubu soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nsamba lokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nsamba zwanga soki nakoma kobinabina
opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse. Samba Pambola